kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga. Chers amis internautes, il y a Tala Lelo News 10, de Sakibino, une émission Tala Lelo, Tolela Rabaï Bazol est là, et puis tu partages avec moi, la bateau Bazol, la paix, tu assistes à rapide, bateau, Baza, pas de problème. À travers Tala Lelo News 10, il y a Julien Botalata, la Lembokate. Quant à moi, on a Vanna Bandana, nous, on a Pessana, nous merci Bongo, on a Daryl Diwantesa, caméraman, on a Bissou, et pourquoi pas, on a El Siblimo, Neville Poutou, monteur, on a Bissou, joyeux anniversaire, c'est-à-dire moi d'août, un grand merci. Mère Milabela Dinganga, un grand merci à maman Elisa Pedro, un grand merci pour Soussou Malela de Londres, les champions Malela de Londres, Nabaitou, Otalabiso partout dans le monde. Les lots vraiment, Nabik et Sango et Panzana qui partout, Makasi vraiment, il y a maman Nabiso Ototikabiso, maman Tété climatiseur, Oboyoebi partout dans le monde, Yango Botalatala, Alobaki Tozabu, Tokotikango Boyete, Kaolande la Poga, Makamunyoso, Tozali Bongo précisément na Kinshasa, na Kinshasa, na commune ya Kalamu. Na quartier Matonge avenue India na résidence ya Mama Tété et si puis matanga za ko salema iska puis dari dianté ça sur les mino ba image nyonso mais tozali pe na ndeko ya Mama Tété ça dit que ndeko Mama Tété a osala entraîner ya zali pe ndeko Mama Tété a aida Mama Tété ba façon nyonso pe mutatinda pe na poto tozani awa akoluka ko yebisa biso par rapport ya ba réalité pe ba programme nyonso ya matanga ndenge ko lekela vraiment a osala entraîner vraiment des ara toujours tout mais quand moi je tiens à remercier Mère Milabela Dinganga, Tanti Botalatala, Daninzi la Nami Maweto, de papa soit au rentrée, mais ça toujours Poussana papa, Mbote papa. Ah Mbote, bon journaliste. Ezali émission Tala Lelo là partout dans le monde. Oko yebisa biso nanu. Yo zali non ndenge ni na tété climatiseur autotika biso. Ouais, tété climatiseur autotika biso, azali cousine ngai, azali mwana ya tata mwasi ngai. Je dis na libota ya papa langai mama na ya limona ya suka ya mwasi tete climatiseur azali mwana moko ya kati ya bana ya botaki et moto to tikabiso to vanda na Paris plus de 17 ans 18 ans yango yo c'est son kombo nani pardon ngai kombo ngai MP pour Dido mon pépé ouais MP pour Dido mon pépé Dido mon pépé mon pépé Dido mon pépé oko web so ba Hollande biso na ba o ba kipe tété climatiseur aza nationalité donc aza muta province nini pardon tété climatiseur papa na ye azali Mungala azali Mungala maman na ye azali Moboa ngai moko azali Moboa batu ya Buta la province ya Kisangani. Professeur Kisangani tobaki ki sangope oyo esalaki biso ya pasi ya Sony Echomo biso tozalaki wana tokuva pe ba image nyonso mais ngai moko pe kana mingi te na ote komona ye Mama Tété climatisé na Oshwepe na ote pe komona kana mingi te na quelqu'un ko toyoki ki pa akufi yango ba otala partout à travers émission Tala Lelo to bité to na résidence le to funga caméra na balabala yo ndeko ne ko yebisa batu nyonso ba na biso partout ezalaki nini ekomelaki ndeko na biso Tété climatisé. Ouais, ils allaient quoi mais ce qui fait Tété tant mobile na azalaki kubela awa yepe na poto basala qui opération à cœur ouvert et dia misopo kakamaki bon tant que téléphone mobile na atikeli ko la famille na ete na bandeko na yeke moi c'est za malade kuna azol ba c'était za malade que Tété qui en hôpital Sony Tété qui en hôpital là hospitalisé. Là qui a une opération à cœur ouvert, il y a misopo, maladie misopo kangamawana, parce là qui est opération. Bon, tant que tu que nani brusquement que Sony a confié, ngai na nous nazali moninga ya Sony ya munene ya makasi. O batu bayibinga na Sony to zali lokwa bandeko. Pe na kati ya ndeko wana nde libala pe ye na leki na ngai ya kosalama. Ngala la vendre na Paris, mais dans la société na Bruxelles. Tant que y a kufaki écouter ngai na Bruxelles na zui voiture ti na Paris na kuta na ndako na ye na tali santé na ye azapa makasi te na ye bisi ngai bite kana moni munga na ko permettre okende albite ya munga na pesi ngai repos ya 1 mois
Bon, total 1 mois, ce qui m'a rappelé, si je réponds à 1 mois, veut dire ça vraiment bien été. C'est ça bien été, et ça gravité. Pour ceux qui ont grave, dans 2 semaines, 1 semaine, dans 1 mois, il y avait quand même calme, bon. To profiter to ngana bitengana moni ngana kamata mwana to kena kotala elita papa na to kundae yo tangola makasi comme ça oya utala elle n'a pas voulu à Libye non il faut en tout cas to kende kaka a ko supporter te kaka nzoto ya mobali na kangaki to saki biso neti ko swana boy bon na comprendre ki na yako lo mingi te bon ça va lakini na futi billet aller retour ngani mtrafuta kiango na futi billet ngai cousin nga Julien au monde ngai ok au monde Julien Ramazani kasi bebe yaka mingi ya wana saka ba trafic na yao na mwana Erickson na ye Thérèse toujours avion to kitiao to kutani pembe za moto akufi na ndenge makambo so ibino boyebi ndenge lekanaki to kundi moto zongi to bandi convalescence kitoko mingi après 1 mois abando tellement kina na bar na ye na Oshwe akomi ko vanda kawana calme akomi na me ko la bière na kitaki azaika a place to zawa na India ndako na yango résidence na ya adiye moko tete nde atonga yango mbaya na ya bimawa kuna voiture yake na Oshwe afandi vani kama muke asedize azongi na ndako santé na ye komi convalescence moko kitoko mingi bato bakona kina miso basala témoin moto moni pesa moto aza malade trazo tuna moni bien ya ça va ti atali bon siko ifona zonga po ifala zonga akeno komisa mwana bana ikolo kala bibonga na zonga kala après mo pona ngina ba mitu ya koteka lokwa basomela na ngote na zila bateka bona na sala makamso ya bana yanga ba liao ye samedi abimi na tongo ndenge ba yipse ngai azala en bon uniforme bando kanga ba biloko na ye assemblée na tongo asiko sambela matina ni bando kanga biloko na ye tango liya kota na chambre boyo aoki lokwa lokolo sali pasi asimbisika wana bando ganga ya eve nani nde yana ye o yala ndi o tozana yao oyo moni okuna bando le lawana ba asali kama 30 minutes bamoni ke zo ya kama kasi ba bengi ngai abi ya dido awa moi Thérèse awa ma ça ne va pas na suis voiture na ye na komia na matiko na likolo neti na chambre na bango ya ba na ba longola ba mbetu selon coutume to pesa ki ba mbetu ba matela nyonso bloko nyonso na carte la chambre to pesa ki ba famille na ye so na comprendre bien na kati yote selon coutume ya mobali na ye Soni Echomo ba longola ki ba mbetu ba longola bloko pesa ki ba ya ko senga biso ba mbetu ba bilamba biloko nyonso to komati biloko nyonso tout pesi na bilamba na ye nyonso ce qui tombe remarque même atako ba yibi ki mutu alaki na mwana atako pesa kama chemise moko loko moko te ba biloko na bango nyonso abimisi coffre pe alaki ya coffre ya mbongo mais mbongo za qualité il y avait même pas 1 franc ba obligé ba fungula leki na biso moko za utamu la Soni azebaki secret ya coffre afunguli coffre ba monuna ba papier ya tout boyoma nde mutu alaki kuna il y avait même pas 1 franc azui coffre ba tiango na charrette ba bendi yango bakena na tout boyoma famille ya Soni ya ba papa na ye ba bio ba il faut passer la prière pour passer ba musulman ba le to pesi bango ba sali ba prière bango ba dua ba sukuli chambre sili ba sukuli pe moi sina bango OK calmement makamona sili bon to yiko mwana mala pasi tout ça kana yen na komi na yebisi bango pesa matela bakamati matela ba ina ngolikolo ngai ndila kamata kina lalisi na sebo ti la lesi la simbi makolo na ye na tali na fini na nini ti na moni esika mo pese vimbite na tona ki e bandi su kosele makasi komi na ba 20h 21h ye makasi lokolo mando mata bando ka moto na mutema lokolo za mone soko moni ye bembe villa libo lokolo moko tikali normal musu se vimbi penza moko vimbi makasi siko bando ka moto na mutema so singa mai ko so mena mai komi lokwa moto zo mena mai zo kota kana tono kaka bo ti ba memi ba yena yawa tout ça moi je suis talembi ba ko na voiture akina na ngaliema comme na ngaliema il paraît que na ngaliema ba mekai ko réanimer mais c'était tout ça moto déjà rendre âme ngai ta una yeba ibsinga déjà na le kaka na ngaliema na comme na ngaliema ibsinga bino ba to tika mama moko na morke bande kona bazongi ndena zongi na kutani awa batu libanda partout ba ko makele to ngai c'est salami
En tout cas, Ezali Sangwa Passi, Ozaki Mutumo il fait pas tout le bisabino mais tellement Sony et Chomo ou Atika Kibiso na yemo gopé tété climatiseur azaki pe batu yango moni toyeka ko ça de façon que ba tout baza partout dans le monde ba à travers émission Tala Lelo mais koro ibisabiso tété climatiseur na Sony et Chomo batisi baboti bana boni tété climatiseur abota mwana moko la vie na yaza na mwana balete mwana moko kaka wana bota na Sony ya mobali basi ko na 16 ans bakopesa ke kombo ya Sadat nde kombo ya papa na ye Erickson kwa prenom na ye ouais mwana moko ya mobali oyo atindaki na poto atanga na poto akosaki na école football pe azotanga pe na football pendant na poto baza asana tango vedi tango malade bandiye tango bandiye ngata na komi bali ya tout ça nani lelo soki tokete tike baby ngala moni Erickson akende ata yanga tike na ko futa sima ngala bite ngala moni to se ta futike baby to futa to ke bokena yo ngala bimi akroya ke nani Erickson na otikala mais tango na zaku na boyoma na oki sima na ngai ba a se décider abino Erickson na kenene kaka ba jui non ko na biso bakati na Braza mama na ye atikali ko kufa yaza na Braza veut dire to gérer mona na ko kosa ko saye oh tamusa ko lobabi je vais parler à maman tout ça to zo lobabi non docteur albi maman na ndeko kutana mona ki yaza traumatisé ako ganga na téléphone te il faut vendre calme tanga ko ka bien to ko bisaye to gérer premier jour to gérer deuxième jour troisième jour na ki obligé ko no futa billet mususu à partir de agence na biwana ba téléphoner na réserver place na Brazzaville ndé à Mathieu avion à Paris Julien au moment na yo ndemutu akenda ko zoé na Paris na Orly bakitaki na Orly à juillet à kene na ndako balali lobe na tongo na 12h ba bengi ba assistance sociale chargé à moralité ndé ba bukelaki mwana ke mama sa souté talebo et puis mwana tozako banga mingi to mwana mais to kamu mingi quand ba expliquer mwana biso bité o bitango tanga noko di dozalo bandengai azolo banga je savais qu'il me mentait la maman n'existait plus, la maman était déjà morte parce que je l'ai vu elle est sillonnée sur le ciel avec des anges gardiens qui les gardaient comme ça attends leli makasi parce qu'il passe makasi. OK. Ça qui passe makasi mais et ça ndenge nini papa na biso komona président Sony et Chomo atiki biso na mikolo ya kotanga danseuse po to bengi na kombo ya Lola Kadogo auti kotika biso et humilité maman tété climatisé à partir biso po na yo mo analyse ni to loko nini okokolo ba parla eza nini ngai na sanzambete mais mutu yo ça na philosophie na bo moyen na yo nzamba pesa kaye ngana ebi Kadogo zolo bawana après 11 ans ko bima mboko de retour awa na vanda ki na oso wana na ye beau-frère na ngai ndeko na ngai Sony na moni mwana mwasi na ye ayebi singa bi otala kama momeyo azaki momi na ngabo to vivaka na ye boyo po kama musique tout ça à côté na côté c'est quand on a tali na seki forme na ye Sony tout ça ba momi kitake komona Sony na Kadogo na tali la seki nga bia mutu nga zala ndeko na protocole sika moto ebani bon na eko kabia nde muta kusalise ezaka po ya kusalise te po ya kusalisa batu sosa ngala ngai soki Sony sala biloko ngai o ata mutu ya sala Sony ezali ngai ba bitidi ya Sony ya makambo na ye tout ça ezali ngai na ezali prestige te ya kolobate bato nyonso bayebi biso nde tokoli bayebi bosikoyo tango omoni liboso ba ya kufa wana bango na Sony bazalaki lususu na finité ya makambo lokola mwasi na mbali te c'est parce que ba na ebita mso mwasi na albaki na lingi masio te tout ça za musicien na biso ndenge ni okumu mana mwasi basi liaka ndenge wana bazalaki basi batikani na ndenge azwaki maladie bon moni dernier espoir ya mutu azalaki lokola papa na ya na ye pa ya Kadogo ndenge na monaki ndenge na santaki ezalaki lokola Sony mais tanga monaki mutu ya ndenge wana akufi ye pe azana tango ya ndenge wana pona ngana moni peut-être kumo ko zoke bo tamsonga na kufi na kukunda ngai mutu na kanisa ki ya usala bo ya kufi bon eloko ndenge na pe eko causer mort na ye moi j'ai pensé na norme ya mutu azo penser normalement eko na ndeko na mutu ko perdre liwana so ko perdre liwana ina ba ba so partout dans le monde ndingo vanda kina tété climatisé est-ce que mona ki pe kino makanisipe ya tété climatisé kuma ipe mo musika te ko raisonner ndenge mobali ya kei na ndenge mobali bela kina nyoso ti ezalaki nini est-ce que moral pesa ki makimia ngai na moni
eloko mosolo biwana parce que moni tango za kovanda ba mama na baliawa ba koko na baliawa mwana pe alaki musika ta liwana tozo ko talaka moral alaki un peu tango mona ki lelo azokende moni imaginez à ce créant nango il paraîtrait que pour ngai na ndenge ya monde scientifique tango ba ndoko ngabiloko azomona azotika ba koko na ye mobali akufi mwana ndenge kovanda na poto oya kotinda ki sombongo po futa ba classe ya mwana ezani ni pasi eloko na pe ekoko déranger et puis eloko ya ko talanga isusu na kanisa ki trop na tongo ya jour wana zokende yaya ya Sony ya famille mwana tata ya kulutu na ye akendaki na awa na zone awa ya Kalamu kofunda ye kofunda tete batindi les convocations awa po ya nini parce que bateki voiture ya umelo wana ya nini tango ba memi convocation wana na tongo wana tango atangi convocation wana epesaki kanda makasi na mobali na ye na conversation les réseaux tika bande tout ça na batu ya ndenge wana oyo bali na rapport moko ya kutuna ete mutu nyonso aza normal eko déranger trop amoni pe azokende akosala vengeance te epesaki aza kosala biloko na azaki déjà na moral moko ya calme te pardon alaki na moral moko ya calme te epesaki asili et puis aza mutu moko akosilika makasi soko mesalaki na ye ngoyeba azaki mwasi moko kulukwa mobali soko azwi décision na sa décision na ye bon et chauffeur qui est trop peut-être attention mataki makasi tout ça jusqu'à ce que tous en aient le loté jusqu'à ce que ndé tous en été lelo auto tika biso to comme vraiment na suka ya ko ya entretien na biso to zaka na façon ya ko luka ko éclaircir puis ba Hollande biso partout dans le monde siko ba programme ya matanga ezande nini nzoto mowe ezali wapi et puis ba kokunda wapi pe ko mamoko nini bon nzoto mowe akufa na ngaliema parce que ba réanimer qui ba simba qui est na tango kasi to tiaki na mort ya ngaliema na mort ya ngaliema parce que biso condition tala ba to uti ko sala ba dépense ya ba billet ko yaka ko zongi sabana tu ko tia nini mususu yeli susu to sisi na noté et puis il faut que tu as privilège ya moto lokwa mama tete ba kokunda esika nini tout ça ezate kabiki ba kundi na kitambo nde balobi ke ba saboter tout ça moto ba konde partout mais moto nyoso kana privilège na ye moto nyoso ata pa ya nzambe ya yali ba ange supérieur ali banani ba yali mais tout ba yali ba to ya nzambe et ko pesa ba dépense belé ngala tali ngala bi bon lokola aba so futa $80 par jour toke na 50 ba 85 bon avant da awa pour 3 jours bambomeye parce que to bambomeye na partie angaliema to futi angaliema nyo Sicile to memi corps na ici ko to tika ngona cinquantenaire to zoloba corps na cinquantenaire samedi to jouer déjà nini na bon vent ici ka balaki mbaye na on a préféré que zalaka kuna ko c'est ka choix nyo ici ka mo opinion sur ça makana na tamoko ezanini non mais c'est une famille organisée ça c'est un on est organisé. Nous sommes dans une famille noble, tout se comprend. Bon, tout le monde qui bisika oyo lelo ezo yamba batu bakoya calme ba vandi lokola batu ati mutu kana ba bukite ba salite eza pour avant na kendaki na salle moko awa ezalia na matongia wa na victoire soki so benga so kombo moko bo natali eza kati bien mais libanda soki mutu ko mika 20 10 banzela na ba area ba 18 19 ba kopesa ba embouteillage je pesa bien te na keba isika mususu rien awa peme na biso bazo benga soki loko nini awa il paraît que ba jidoka ba liwa na tout ça ba jour makambe ba bembe ezate bon totali to bino esika bato ko na calme ezaka na basi yango to kendaki to solo na bango ba yebi biso déjà okunda siko nzoto moyo dimanche kaka na nani na nini bozo benga métropole kaka na métropole esika ba kundaki mbaye naye sikoyo ndenge ezalaka toujours tete climatiseur azalaki pe mutu abatu ndenge yo moneli pe na mambo ndenge ezokende ndenge oto esabiso ke nzoto moyeba otika na nécropole mokolo ya dimanche et masami ba kunda dimanche mais ndenge soni echo mo azalaki mutu abatu tete climatiseur mutu abatu na mo assistance ya batu na ebite pona yo zomona ngezokende nini na ba musicien na batu ouais ngana moni et tu m'as dit que les musiciens nyonso so ba ndeko na ye ba yana ye baleki na ye tout ça mais tout le monde qui musicien mon côté yo moko boza présent tout le monde qui musicien mon côté a se présenter a sali acte de présence que aye ko le ndeko na ye tout le monde qui mon côté
ceux qui bakoya et talibango ceux qui bakoya te zande na bango mais loko c'est spécifique so bato ya musika bazala Angola to ya bango à partir de mardi mercredi bazo ya na cercueil balbak basombi pe robe ngana botika robe parce que na sombi robe na Paris batindi robe na yaliawa loko bino bobi na cercueil mais ils allaient le manquer biso tout ça là loko bino bande bino ngona bon ce comme dans journée le dimanche pour comme la dimanche musu pour ya bonde ko ya batu ya Angola balbi bazo ya to décevoir bango te base à la paix ici quand de bango ya laki. Merci beaucoup. Bato sao mingi te to comme na suka tatina biso na moni message ni asuka koko pesa na baiba otala biso partout dans le monde. Message bango moko zomona ezama kama mukili le moko to kama ezate ezaliwa bon toute la candidate nzamba zo sala a conduire biso ke kimia la tina suka c'est tout. Un grand merci na baitu botali biso vraiment bomoni botalatala azo lo bango kaka na ndenga ya pete vraiment makasi azo ba na ndenge ya malembe kaka donc c'est-à-dire que ça sala kaka pasi makasi mais na pesa mbote bona baitu vraiment o pe ba na posa ba information ngo na les champions malela de Londres na mima wetu na tantine botalatala na mama Titi pe maman Elisa bon séjour au pays na maman Marie pe na mabele. Un grand merci na bionyo so vraiment tokotika vraiment makambo ya dayo boete timu ko bimati ba kokunda bomona ka to rassumer ba image parce que tété climatiseur azaki bien na botala tala na mobile pe soni et choma en tout cas merci vraiment kunga 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 ya kunga 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 no ganga kunga 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 la kunga kunga ya kunga 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 na bengi na vraiment okate ile botala tala